Baindo totelema esengo pesa ya kombezo sur banda kona bino epai wana bozomi penze ebele ya kolanda émission ya conscience émission ekelama na objectif moko ya kolakisa moto moyindo ya uta wapi ya komi wapi pe azali kokende wapi kolakisa moto moyindo mai nyonso bapimi na ye mokolo na mokolo nde tosalaka effort ya kokende koluka bandeko oyoyo nzambe asalaka na nzela na bango na tina kolamusa biso bandeko na bango baindo. Je m'attends, batembele babane koloba sir ba voyage mon conseil bangunza fumukusu ke mzana pana ngola ndeko tambi moto azaki mieux placé pour to solo ani ba masolo wana azalaki na mois déplacement pe lelo siko to ko bana ba masolo semaine passée bolanda ki biso na ndeko ntombele botale lelo siko ko ba masolo na biso ya déplacement ya mon conseil bangunza fumukusu ke mzana pana ngola ndeko ntombele botale mbote na biso mbote ndeko na ngai tambi mbote pe na bandeko yonso ba bongo libaku ya kolanda biso mokolo malelo ndeko ndombele bokatisaki mfua o bozobenga ngo mfua batebele bayebelo na kombo ya Brazzaville o ndeko moka lobi bato bazalaka so bato bazokende boye bango bazalaka na lili na bango bazongelelaka bato nyonso babenga kaka Brazzaville mais boya kaka mbala moko mfua pe lelo komi ko s'imposer pa ya bato mfua bozalaki na mboka mfua mokolo ya le 17 toyebi ete biso awa na mboka Congo le 17 wana ezalaki pe férié mokolo oyo tobande kokanisa liwa ya moko ya baero ya babungelaki na mele ya mboka na biso Congo kuna pe bandeko ya Congo Brazzaville kuna babande ko célébrer lokola mbotama ya mbuta machwa badati wana kuna ni bosala kama makasi bayino bako koyeba badati wana pe nini batami na kati ya badati wana pe lelo ndenge bozomona ba célébration badati wana epa ya bakonzi est-ce que bazo respecter yango ndenge sengelele basalela yango to ko valoriser yango bazo valoriser yango ndenge sengelele basalela yango to ezana no ba rater bele o nanu tina lelo nanu basali te sengeli bako kosala maloba epa na bino ndeko tobe matondo lisusu ndeko na ngai tambikoka tango yonso tokolobaka nesongia nzila fumukusu ke muzana mpanda na ngola bayei kokoba bongo misala ya 1921 musala yango ezalaki nini lisiko ya baindo kozongisa lisusu moindo mokonzi ya mabele na ye kokatisa ngambo ya mfuato Congo Brazzaville nesongia nzila fumukusu ba chef coutumier pe bongo ba délégation spirituelle otobengi bangunza ezalaki po ya kokenda lisusu kopesa pe lokumu na mbuta machwa na eteni wana kuna to yambemaki pe na bandeko ba machwaniste oyo pe bango tango yonso bakomaka na date wana bakosanganaka po ya kopesa lokumu na mbuta machwa kasi kolandela mateya ya nesongia nzila na ndingisa na bino soko na ngonga moko bandeko bakolanda yango nesongia nzila bazaki ko interpeller pe lisusu bayi politique ba dirigeant politique mpo nini na ngambo ya mfwa belo kwa Kinshasa ba fête eze reconnu ba fête ya colonisateur ba fête ya colonisation c'est-à-dire bango pe bazena manaka ba respectaka Pâques ba respectaka Noël feria na bango eze baba ba journée oyo soko de Brazza salaka likambo boye qui dit de Brazza ba colonisateur ba français ba colonisaka bandeko na biso ya ngam même okolo ya mbotama tope ya kufa ya mbotama chwa sauf ba machwaniste nde basangara po ya kokanisa donc ça reconnu na niveau de l'état c'est reconnu tozena même système wana awa na République démocratique ya Congo mokolo ya mfumu kimbango awa ele kakalo kwa ezena ntina te mokolo ya baye basala kama makambo ya ntina mbotama pe bozongi ya mfumu kimbango to kufa na bango inaperçu bana batangi yango te mboke reconnaître yango te lokola bazalaki bato moko basangaki ntina mosala basalaki na mboka oyo ezalaki mwazo bazé ko honorer Pâques oyo bayebeli yango motuna makolo te bazé ko honorer Noël oyo lelo bango moko bazé ko mitia na confusion ba passer musu on ba fête internationale de Kondombele mboka na mboka ozana na réseau tongo solo babona ba téléspectateurs bazolanda bazo comprendre que mboka na mboka basaka na badate na bango ba célébrer mais biso nyonso tozana badate oyo zo sangisa biso ndakisa ba Pâques wono zo loba wana ndakisa soki komi Pâques okomona Angola bana batanga kate biseka na biseka bele ti même en Europe
c'est logique pas que tu rotes mais l'angoté tu roques les dans les qualités biso peut valoriser bah ouais biso mais pas qu'il faut tikala à force il y a ko calquer yango bo calquer na pédérastie na pédophilie yango bo calquer homosexualité po yonso bango ba ko salaka yango wana ntina yango wana nde bonzambe yango wana makambo ya valeur yango lelo ba indo ba komi homosexuel yango wana ba lesbienne ba botami pa ina bino po bino bo donkaka kaka te balobaka kizengi ko donkete po moto mosusu aze ko dessiner na ino po ayebi ke yoze ko tala ina songa liso keba na sika batuni soko 4 moins 2 soko mesana ko donke moto dessiner ki na ye soko ligorodo na position soko ya nini te bako pesa yo mayele zala na mayele na yo o célébrer pas que po ya nini o célébrer Noël po ya nini bino bolobi Noël mbotama ya Yesu lelo bakomi ko boya yango eze ba fête ya colonisation ndenge tolobaki fumukusu tango to komi na ngambo ya mfwa balingaki lokola bazeba balakisi nzila balingaki batalisa lisusu na bandeko ya eteni wana o baze ko diriger tango yoso tatake lili kolona se akanisaki kotindela bino moto bo respecter bo valoriser moto po bato yo bino bo valoriser batinda maki pe na ba contre moko songo tango ba indo basali na journée de la femme lokola mokolo na bango ya ntina lokola mokolo yo na gouvernement surtout pas ina biso na République démocratique ya Congo na gouvernement il faut mobiliser misolo aliénation journée de la femme africaine a revendiqué grandi les abeka mabe bato balata maputa femme africaine est déjà de nature à la takani te mbuta machwa oyo a réclamaka justice entre l'Oposo Pembe na baindo babundi etumba babundi guerre tango basongi ba français bazui ba grade baindo bazui ba grade autobo sanate na ba guerre wana na front d'attaque ezalaka nde baindo soko balongaka po baindo bandimaka ko se sacrifier mais boni bino bozui ba grade biso to tikala na ba grade ya se te pas mondelo ko kay koloba te est-ce que lolo ba dirigeant ya ngambo ya mfwa basé ko reconnaître rôle wana ya mbuta macho je ne pense pas soko ba reconnaître ki yango mokolo ya mbotama le 17 wana biso to kendeki elingaki zala kaka te ba machwaniste nde basangadi na palais de congrès mais to zongi sipe matondo na autorité ya Brazzaville ko pesa pe sika lokola palais de congrès po milulu ya mbuta macho et ça la mawana to zongi matondo mais et poussier kenda mosika koleka soko to komi na batango wana to meki ko tambola mokena ne songi nzila to komi na Angola mokolo ya batumbaga ya Kimpavita le 2 juillet ingeta baye balandi matambe ya Kimpavita nde ba ko reconnaître soko bazena ba activité na bango privé et ko sala te poser mokolo ya Kimpavita mais na une comité na bakambi ya le na sommet ba reconnaître o bato wana mais totala na inowa le loto zekolanda bato balobi suka 1er février fait comme férié puis est mort ya papa Etienne Tshisekedi ingeta est-ce que mon colonel va kokanisa moto est le plus vieux prisonnier du monde obili cela faut moki mongo tango beta kayango de kondombele batebele ba mona oloba ali sécurité sur ba moto mongo ça 30 ans na kati ya prison les ana ba téléspectateurs rebelle to yamba bino de côté parce que bana de kona makamazolo ba vraiment ayibi histoire to zo ka kolobaka na tina ko valoriser faut moki mbango 30 ans na kati ya prison omoni na bandeli kolobelo ko tolobaki yango na manaka eleki ne songanzira lobaki na palais de congrès na ngambo ya mfwa Fumuki Mbangu aze moto wane pelaki na 1921 yango etamboli partout na Felika moto yonso akoya kozwa moto apesaki illustration ya moto ya Jeux Olympiques bisika yonso Jeux Olympiques ekosalemaka kaka be moto wana oyo ya liboso bapelisaka na Jeux Olympiques na Grèce bakendaka badwi bamemi
soki kosalema na Japon bakei bazwi moto wana batoki moto bamemi yango na Japon nde bakotambusa soki kosalema na France bakokenda bazwi kaka moto wana ndenge moko na Fumu Kimbangu. Lelo élite intellectuelle déviée, désorientée, batangisi bango le plus vieux prisonnier du monde, Nelson Mandela. Oh, il y a ça là 27 ans de prison. Mais bah ignorer moto, il y a ça là 30 ans. 3 ans de plus que Nelson Mandela. Toyebite na moto ya lekio na mbula misato. Soko ze 3 secondes, soko ze 3 minutes na ebite. Fumu Kimbangu 30 ans. Tango tolobaka mibutuku misato na boloko tango moso ko compliquer makanisi ya bato. 30 ans de prison. Le plus vieux prisonnier du monde. Mais na mboka oyo à part ne songianzila beti tango makasi po kombo ya Fumu Kimbangu tomona lelo e bilembo ya Fumu Kimbangu na mituka bilembo mais bisika yonso to uti Mbuta Kimbangu basusu balobi Mbuta Kimbangu basusu Tata Kimbangu basusu Simon Kimbangu e ba kei même plus loin ko kitisa na bande ko église kimbangiste atinda mana Yesu ba diminuer ye po ba sepelisa colonisateur te ne songianzila babundi lokola bango nde bayeko koba misala ya 1921 lokola la kamaka motangisi akoya na nsiku mya semono wanzo bapesi bango mibeko mya bikela po ya kotangisa mokili yango wana ntina oyo enyatisaki bango na ngambo ya mfwa kokoma lisusu lokwa toyeki na baeloma na ndingisa na bino bandeko balanda lisusu tokomaki te na kinkala esika kani Mbuta Machua akendaki bongo kosalela boloko po ezalaki boloko bakatelaki etumbu ya liwa na misala ya minyokoli tango yonso bazaki kobukisa bango mabanga kobukisa bango mabanga ya minene na sima ko ya kobuma bango na torture ba cross arme ndenge bazaki kubeta bango soko to kolanda na eno element tango mosusu poto zonga biso to meseni ko ba soko bilili bize biso to ngakoti apenza bize ozeute bande ko na registre boza prebo balancer biso element ya mokonzi ya bango nza Fumukusu ke musala pana na Angola elongola ba chef spirituel pe bazana kati ya religion na parcours basalaki na mabele ya Mbuta Machua oyo babengi Congo foi to pe Congo Brazzaville. Casser le pied. Abouka Kamabanga. Donc, Kokitisaye, Kasinzoka Bazoma Tisaye, Oya Lobingeta, Nazobuka Mabanga, Nazobuka Bokasi ya ennemi. Ata kwa mimonite azali banga, kasi ayebaka ete mokolo moko akopasuka. Na mokolo moko pe ayebaka ete mabanga oyo bango bazomona ete nazopasola mabanga nzoka eza lobi mpona natongela mboka pe mokili matondo mingi matondo ba téléspectateurs ba numéro est affiché pour réagir dans un ndeko ndombele botale a na plateau akhona na mituna na bino ndeko ndombele tomoni parcours kasi émission ute ko leka bokumbele ki biso ba élément oyo tomona ki ba ndeko ba machoniste tina palais en congrès ndenge milulongo elekanaki. Mais aujourd'hui, mais dans la moto, on a pas monté. C'est comme si vous faites maintenant na Congo Brazza, na Congo Brazzaville. C'est comme si vous faites des impact vous faites tout le monde n'aura plus si mini à la Kinshasa. De konanga itambi soko tokoloba soko ndenge botune libiso motuna vuva monangambo ya mfoze ete kodiembela na iteni ya bandeko na biso ba machoniste
message clé nesonga nzila bakataki na ngambo ba Congo misato etutani to esangani Congo Angola, Congo Kinshasa na Congo Brazzaville bilaka makuku matatuma malambanzo to masimbanzo ezalaki na ntina po bilaka elakaki tango ba Congo wana misato ekosangana nde bokomona oyo koloba kodiembela na bandeko na biso ba machoniste ingeta basé ya biso ngana oka motema sopiso sokolo baki nesonga nzila bakeko kodiembele pa ya ba muyeso te mosala oyo esengi lisanga omoni tolobaka yango tango yonso tolekaki pai na bino principe de base ya loposo pembe zalaka divisé pour mieux régner yango monaka bakataka baindo be mike batia ezaleli ya mabe bato bandimanaka te awa na Kinshasa soko nesonga nzila telemi moto moko tango mosusu abimi pe ntoma epai ya nesonga nzila akondima nesonga nzila te akei ye lokwa sali pe ligablo na ye akomi kosatake na nesonga nzila yango moni eyebana awa bato bayokanaka te wana message ya nesonga nzila te fumuki mbangwa yaki po ya bolamu ya baindo maso ayaka po ya lisiko ya baindo yango na bilaka na bi mokolo moindo akomiyeba moindo akosala bengundu ko ekokamusa mokili moindo akokoma mondele akokoma moindo tango tolobaka mondele ezalaki lokola modèle mokolo moindo akomiyeba yenda akokoma modèle à suivre alobaki te mpo na tribu alobaki te yango mpe interpellation ezalaki na nesongi ya nzila na bato balandi eteni ya mateya bayoki ke nesongi ya nzila na ngambo ya Brazza alobi bozwa te mbuta machwa lokola portion moko moto moko ayaki mpo ya portion ya bato mpo ya bakongo ndenge awa bato balingaki basala fumuki mbango mpe mpo ya bakongo mokongo nini mokongo ya conférence de Berlin oyo bakabola Angola bakabola Royaume Congo c'est là qu'on a besoin de créer polémique ba misusu besoin de fumuku sufa lobela pe même la tribu na ye mingi basolo ba c'est comme ça uta balikolo ya la province orientale pour na ba sankusu azoko kota désordre dans la Congo pour nous reconnaître bato oyo na kati nzela Congo esengelaki te bakotsa bango tala ndenge uti Kinshasa ake Congo Brazzaville pour que nous valoriser na logique de rôle ba ke mbuta match aux Brazzaville ake a valoriser oso monter quelque part pe biseka na ba découper mususu to compter ça va compter raison notambi to sala émission te mobimba basé sur les ondits sur makanisi ya bato les distractions yantine ze mosala ne sonyanzi la uti ko sala na ngambo ya Brazzaville koloba basé bato bauta ba sankusu c'est pas important to reconnaîtra ka tolobelaka Mbuta Sankara azé congolais ya bisote ni ya Brazzaville ni Angola azé ya Burkina Faso to reconnaîtra ka Kwame Nkrumah biso tokei na ngambo ya Congo Brazzaville tokei kokuta ekolo mobimba na kombo ya Mbuta Lumumba bato bakoma na Kenya baebeze na boulevard Mobimba boulevard Lumumba te bato baze ko prôner message lokola ya kokanga ba Congo bayeba musala bapesa ki bango soko bapesa ki bango ya ba Congo bango nde ba défendre ba Congo ezena bango te inspecteur de contrôle ya musala ya nesongi nzila omona kata chaque fois bango balobaka nesongi nzila baze ko évoluer elekaki awa nesongi nzila balobi na tango ya président Kabila tango moment favorable ya kosenga nyongo contentieux belgo-congolais bangunza te basaleli sentiment lelo bakomi ko regretter toze bapantisango toyebi lelo bakomi ko regretter yango tolobi ezena inspecteur te oyo batinda ye correcteur ya mosala ya nesongi nzila yenda koloba te fumukusu batinda ki aloba boleta koma koloba bote la preuve on est si combien c'est mon wanzo yo boyebi bapesa nesongi nzila kotangisa mokili nanya kakolaka yango te bakoko kakola yango te bakokenda de plus na batak personnel yango moni mingi bakofinga fumukusu à titre personnel mais bakofinga bango na mosala te po soko na mosala ya fumuki mbangu lelo ezena moto ta kokakola nesongi nzila
Tout ce que l'on a tout à l'heure. Bango babengaka Tata Kimbangu. Babengaka Simon Kimbangu motinda mi ya Yesu. Kombo ya fumu Kimbangu zaki loko ya loko ya soni. Kombo ya fumu Kimbangu zaki loko ya loko ya kobatama. Nesonga nzila nda yeko la kisabato ke fumu Kimbangu, sans fumu Kimbangu l'Afrique ne s'en sortira pas. Et lelo nanya ko bima mopanzi ya principe wana. Donc on va organiser des Kinshasa. Mais toyela kibino bilili biso toze patote ya koloba mokolo tolobaki nesonga nzila alobela ka ba prophétie na 2000 toyela kabino bilili. Lelo pe tolobi na ngambo ya mfwa lisanga pe religion africaine vutuka existaka. Etambu samaka na ngunza balosa pe ngunza miaka toze na bimvuka mibale kuna oyo basanga kipete ko yamba nesonga nzila po bapesa bango matondo ndenge banyataki mabele kosangana na biso na bandeko ba manchwaniste eze ko diembela te mais kokola ya musala donc unité oyo fumu Kimbangu asenga ingeta lobi ekoye kozala tango mosusu nesonga nzila na Tchad lobi ekoye kozala nesonga nzila na Gabon po eze kosenga bisika yonso baindo baze to bajwami TVZ radio tende to mona yango penanu bandeko na régie ceux qui vous après pour balancer les bisons nanu les amis loulou to conférence to ezalaki kilongo ndenge tolobaka losambo bana bayamba lisusu tata na bango pona mbala yambo na musuni na mabele ya mfwa nde tokotaki kilongo bandeko bako découvrir que pokolobi botulaki motuna soko tozete na ngambo ya mfwa te bomona wana mpe zeba bantoma oyo bakataka na ngambo oyo bayaka kobima bantoma na ntango esengaka bandeko na régie so boza prier pour balancer le biso élément ya fumu kusu ki muzala kwa Azika
Kela mawalanda kwaku Kazitangu builungiti Ngekanda ndombe Muweti walongi nyankusu Kela mawalanda kwaku Kazitangu builungiti Tata Tata nzala mpanda Tata Kela mele mula yozika Kanda ndombe Nize dola kota kweno Kazitangu builungiti Tata Tata nzala mpanda Tata Kela mele mula yozika Kanda ndombe Nize dola kota kweno Kazitangu builungiti Tata utulevokela Eko kutazilakana Kikulu keto Kuyangu zikizoba keto Kazitangu builungiti Kuna kitu kama Nzalampanda iliteleke nambo bamona Nika kwa songa sola Kwa sala kisanu mukati ya kuofa isiku na batata matondo mingi na tata mokeli wa bikelamo biso oyo bapesi biso lisusu ntango pepema bayeba kobatelaka biso uta eyaka biso na mokili oyo ya mosuni bato ya mayele mpe boyebi ya tata mokeli nke tala zala clair kobanga no français te parce que lelo yo ata tozwi mwana na biso ya moke totangisi ensi mwana na biso aza mayele makasi na boyindo bino mpe botanga baklase ya mondele botangaka mpe mathématique na arithmétique bafraction ezalaka peteto makasi fraction eza makasi fraction eza eloko eleki pete na mathématique nyonso ingeta obetama nango mpo oyebaki te eza kaka nini ntango ozotanga balobi na bino fraction numérateur na dénominateur na unité bon ok sikoyo bobimi na récréation bosombi lipa boza bino misato lipa moko po bokabola bino misato lipa égale une unité bongo siko bokabola yango na bato misato dénominateur commun égale 3 bongo boko bokabola bato misato alors boko morceler une unité na bitendi boni alors mutu na mutu numérateur akozwa quantité nini entier pour ça l'exercice na récréation oke kobetele na bofimbi donc par 3 mais oye bapesi yo dénominateur commun 3 siko numérateur oluka eza numéro o eza nini siko ko bapesa yo formule obimi zoba
exercice yo moko buto sala. Buto sala. Eza pasi. Nyokwa mela nango. Makasi. Ma famille balé des unités. Hein? Bokabola na batumisa. Bon. Ma famille balé bokabola na bato misa. Bon ça la ndenge ni. Botangami bino misa. Botelemi. Yo longola un tiers na yo. Mon na deux tiers. Kabela ye mutu aza ye moko. A vu un tiers. Yo pe mutu ya otika na 3 tiers donc le voilà pesa payer. Il y a combien à combien? 2 tiers bino nyo mutika na combien? Et bon on a passé exercice maintenant. Donc ce qui te zongi na boyindo bana na biso batanga na boyindo elingi ko lobakaka numérateur na dénominateur ekoloba motango ya bayeba kozwa numérateur ezali kaka quantité oyo bango bakobanda kozwa esili nango ekotungisa nango bino te fraction elingi koloba kaka bafracase donc bakatakakaka nombre décimal et lui que le nombre bakatandam ba décimé de kondombele ba téléspectateurs vont réagir de kondombele la za ko no la bible ba numéro ça donc vous prononcer ba date wana eloko moko téléspectateur moko atuni biso mutuna ke tuna bino boko gagner nini après avoir valoriser la date wana nini ko batama sima nango eza nini est-ce ça kana li pamboli to eza nango kaka ke batu ba yeba tina ba date wana zo comprendre te nini mukili déjà c'est que comme les déjà bino bozo na bo bozongi sa mukili lokola ne bandeli bino bo tracer ligne na bino mukili bolandi malobe pa na bino Natambi ne songanzi la bateaka sur la reconnaissance rien que reconnaissance moto pesio mai azeko zila kaka bezongisa matondo merci bongo moto yo abetami akufi na mpasi ba cross arme na pandia zela bobwakela mémoire na yesoy butalumumba akufi na liwaya ya pasi ba torturer ye bazeko longola emino pendant que azena ino na bomoy ba kati mike batina acide bakundi na ino bamoni esimbi te babimisi batina acide esimbi te te batie moto wana zeko mérite nini tozalaki epa ya mbuta machua na kinkala kuna na le pool matondo na nkoko machoni kuna na le pool mais ezalaki esika ingeta bandeko ba machuaniste bayebisaki biso monument wana bandeko bazali komona registre kwa ko illustrer yango monument wana bandeko bazali komona ba dépensaki 50 millions pour basala monument wana mais ezalaki esika ya pèlerinage wana banani ba dépenser bon ezali bandeko ba machuaniste tolobi bango moko nde ba déblocaki 50 millions pour basala monument wana ya mbuta machwa ndenge bandeko bazali komona yango na bileli ezalaki esika ezala trop bien sécurisé pour ezali kobomba lisolo moko ya ntina ezalaki esika ezala lié ya pèlerinage ezalaki kaka te mokolo wana tomona eteni ya bamachuaniste na eteni ya bangunza oyo bautaki ngambo ya Kiwatomba to na Kinshasa kokenda ko visiter te lokole koyaka le 17 date ya mbuta mwacho ezalaki mokolo tomona bandeko kouta soko weso kouta soko plateau de 15 ans kouta soko biteni na biteni ya ngambo ya foi baifondo bawapi bakenda kuna kozongisa matondo na mbuta macho elingaki ezala leçon yango elingaki esala eto na ba dirigeant oyo bazali kokamba lelo baluka pe justice wana oyo mbuta macho alukaka oyo mondele akokaka kopesa ete akangelaka ete akenda kokufela na bolo ndenge moko tolobi awo mbuta lumumba akufi mpona na mwasi te
akufi po ya bana na ete me po ya bolamu ya bato koluka kofandisa idéologie pa ya bato même Mbuta Lumumba c'est considéré te ezalaki pe férié ingeta le 17 pa na biso ya Mbuta Lumumba batia yango date férié balobaki na bato nini si Mbuta Lumumba oyo Mbuta Lumumba kufela et servir nini lokola leçon na ba homme politique na besoin reprocher ba o bazo kamba mais toze ko reprocher bango kozanga reconnaissance pe considération ya ba batinde la kabango considération Mbuta Lumumba kufi po nini po alobaki masolo ya bana Kongo ko betama na bango moko to pe ko komama na bango moko mabele bomengo ya bana Kongo fo bango boko bazala ba premier bénéficiaire na yango mondela ngaka koyoka discours wana te mais boni balandi politique ya Mbuta Lumumba na ba dirigeant politique ya République démocratique ya Congo te ba kolanda yango te poni po babangi bakufa lokwa Mbuta Lumumba soko bino bobangi kokufa lokwa Mbuta Lumumba lo bo reconnaître moto andimaki kokufa na ye po ya bolamu ya bato pour ce que ça est facile bino pe bolinga ki bolanda mais bokoki kolanda yango te po bobangi mais moto wana longola ki ko banga Muse Kabila ya landi matambe parce que bato bazé ko reconnaître idéologie ya Mbuta Lumumba te ba reconnaître idéologie ya Mbuta Muse te reconnaissance na bino équipe na musika alors ka bena fumukusa solo ba ke Mbuta Lumumba Mosantu Sankara Mosantu Muse Kabila Mosantu Mbuta Manjo Mosantu. C'est logique, oui, c'est normal. Mon équipe passe pour ma belle mais si quand vous me poussez sur l'income, c'est la banque et l'on connaît ce aux opposés sur le problème de le monde Mosantu Kasnani et Moutamacho Mosantu et qui peut vite à Mosantu donc Binoga et comme il y a ce que Moutalobé qui a Afrique la mort au PC titre qui Mosantu de Gondombe. Netambi ok na catholique batangisi yo soko bakanza bienheureux po sala kani moto moko boalati soko chenette soko ekuluse na ndako ya patron na elo nganga bina linga katola te loko yo soko ya kapana ngai abondie fimbo te kumbia soko na liwa catholique reconnaître ye wana botuna ka motuna te anuarite asala neti nini ndeko na biso wana ya mwasi bienheureuse anuarite ingeta aboya ka ba violer ingeta oyebi lelo na Beni na Goma basi boni baboya ka ba violer bango pe babomaka bango bo reconnaître ka bango catholique canoniser bango te batangisi yo te bo sembo ya lika tango botanga ka ba santu soko François ba dédié église mobimba soko na kitambo botangi soko ba Léopold bazé ba santu po basala ni basanga ka masumu te bakufaka na tina moko songolo nde ba élever ba biso pe tozena ba santu na biso ya bayini mais mondele tango yaki longola ekeko na yo remplacer ya loposo pembe ignorer ba santu na yo remplacer o yaye yaki bafita ko beta lisolo wana te malamu kuto tanga nde Jean d'Arc ya France donc batu na ba santu na bango to ndenge ndi ndombe kuto ngolobia wa babunda ki pone loko moko bengo bele faki bon tunu bani loposo na bae oya ya comme ça na niveau ki bo santu to ndenge men nzete bolia kana misisa na yango biso tozena misisa na biso ba santu na biso baye balobaka po ya biso bato babunda ka po ya biso bon mais politique na biso fo babelela ya vitankanga mais na tolobi yango nde misisa affirmer bela ba sankara ba santu bazé ba santu Lumumba Mutalomu za Monsanto différemment na oba enseigner bino na catholicisme Monsanto ezé moto soka zangi masumu mais bakanja tolobi kaka bakanjo ba reconnaître asala ki mosala ni asala ki nini babeti fimbo po ya babengi nyangala kata na mupe akufa na bonyangala kata mais ba reconnaître reponi te tobi manaino na distraction tobi manaino na kozanga koyeba o mondela ze ko nourrir yango nuit et jour bazui inconscience bati yango vitamine belé bati yango engrais chimique bazui conscience boiti yango isoler yango et souffrir na malnutrition c'est-à-dire o yeze na ntina toyeba yango toyebite fumuki mbango esengelaki bana batanga bango kobanda na bomwana na maternelle babandi koyeba fumuki mbango nde lisiko ya bayindo fumuki mbango nde longengo sima babandi koyeba yaki pavita
po nini bapesaka biso congé le DGT ezalaka po tobwaka soi na mémoire yaki mpavita oyo loposo pembe bakatolike bakomotumbaka biloko wana yango tozali kosenga na élite intellectuelle bato nyonso bakotangaka maye ya bango mpe na lolenge na bango bato nyonso bakotangaka maye ya bango mpe ya lolenge ya bango bandeko batelespectateur bosomaki mpenza ebele ya kolanda émission efe ya conscience ndenge kaka tolobaka bandeko botala fumu kusuki ya mozala mpona nango na foto oyo mbala liboso nga nayebaki ya moto lumumba azalaka mosantu mbala liboso na nga na bino toyebaki ya moto sankara ndeko sankara azalaka mosantu ndeko ndombela yanoli awa ke mosantu aza te ndenge biso tokaniselaka mosantu aza kaka moto oyo amikabaka mbeka mpona koluka bolamu ya bato nde epai ya nzambe to bato mpe batikali baelevake na grade wana ya mosantu tomituna na sikoyo bakestion baye oyo biso tobenga basantu na afrike baaporta nini to bakombo na bango yaka kaka na bamasolo basala mpe basala bo sikoyo bato oyo fumukusu azolobelaka ntongo midi pokwa oyo ndeko ndobela atangi bakombo awawa bino mpe na bandako boyebi mpe bahistoire na bango mpe bie sankara oyebi histoire na ye mbuta match oyebi histoire na ye yaki pamfite oyebi histoire so ndenge nini toza na obligé tozondima bango teke baza basantu me bamasolo eya ya koya awa tozondima bato na baza basantu otikala branché kaka na RTVS 1 chaque lundi na 22h mpe chaque vendredi na ngonga ya 11h émission bayibi totelema tokokoba lisusu masolo na ndeko ntombele poso ezali koya na ntina ya kososolisa bino role ya mosantu ezalaka nini mpo aleki yango kaka likolo kimia ya nzambe ezala na bino tokutani na poso ezali koya toleki te lekaki toleki